Bana Kinshasa to pesi bino lisusu mote ezali ngai ndeko na bino Ben Lobich ya Cyber Café Ben Lobich na ye lisusu kopesa vraiment ba félicitations ebele na bandeko nyonso basala ki biso confiance ba participer ki na programme ya DV Loterie 2021 na ba bureau na biso na yebe ete bozui ebele tozali na contact na bino na yebi lisusu kopesa félicitations pe merci na bandeko nyonso ya diaspora o bazali na Uganda na Rwanda Tunisie Afrique du Sud France Belgique Grande-Bretagne o basala ki biso confiance batindela ki so ba photo na bango na WhatsApp pour te faire participer bango na programme ya DV Loterie 2021 bango pe bazui ebele je crois que toza na contact pe na bango pe tozali lisusu kosenga na bandeko nyonso o ba participer ka na DV Loterie 2020 ata obeta ki pa na biso te mais ozali gagnant ya DV Loterie 2020 ozali na ba difficulté financière to aussi ozwa ki visa mais mbongo ya billet ezali te yaka kaka na lombango en face ya Hôtel Phoenix bureau na biso ezali wana okozwa lisungi na yo pe tozali ko rappeler na bandeko nyonso o bazali de par le monde na Kinshasa mais bazali na posa ya koya na États-Unis pour visiter États-Unis koya na cadre touristique koya na cadre des affaires na cadre des études bazali le bienvenu na ba bureau na biso pona osunga bango na ba procédure nyonso topesi bino merci. Merci et merci encore. Résultat à DV Loterie 2021 et Cybercafé Ben Lobich, spécialiste en immigration américaine, Oyo et Zwami en Facia Hôtel Phoenix na bon marché, Galerie Igoton Zambia Lemba, Pena Apocalypse Vende na Masina. Bissonyo so Oyo to beta kito ya pona ba résultat, ya solo prise en charge et Zali. Cybercafé Ben Lobich, spécialiste en immigration américaine. Yaka Nzambe tobeleli onkolo po ete ozali esengo oyo ezalaka te katikati na mitema ya baye batalelaka yo nkolo yango wana Nzambe tobeleli yo Yesu okita na mboka na biso yaka nkolo kita nkolo okonza katikati na mitema na biso Nzambe tozali na posa ya kimia na yo kati Sokiote Yesu nani mosusu Sokiote Yesu nani mosusu tobeleli yo tata kitankolo salela biso nkolo na yo pesa biso kimia na yo Nzambe merci Seigneur Yaka Nzambe Viens Esprit de Dieu, viens Emmanuel, règne au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, nous ne voulons que toi Seigneur. De nous-mêmes on ne peut rien faire. Très bien. Mbote na biso et puis na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle Misa ya Lingala elele bandi 13 juillet 2020. Boza kolanda biso bisika nyonso bozwami na Ruchuru na Masisi na Bafwa Sende. Bozolanda biso na Kilimani to bosani te bato baza na Congo Central, bato baza na Bumba na Gemena na Lumumbashi na Kolwezi na Teke Fungurume to pesi bino mbote. Bato bazana mwene ditu mbote na bino bato bazana chwapa na bazuwele na siduwele topesi bango pe belé otuwele pardon na bao bazona na biso pe na bandeko babenga biso na Lomami olomami topesi bango mbote bandeko ya Bandundu na Kikwiti Mbandaka mbote na bino bato bazali banda ya mboka mbote na bino esika bozwami bino pe bozana Kigali boza kolanda biso lelo na Tongo nazo banzete to kolekisa bango ngabalamu pamba te bosolo na politique ya lelo ikozala malamu. Boyebi que semaine passée, Nandenge Tozalelo ezali marqué mingi par rapport à ba marche anti-Malonda. Ils ont continué mon collègue j'ai dit IDPS
abengaki bato na balabala avec un résultat qui n'est pas au part officiel Tilelo. L'UDPS parlait de 3 à 4 morts tantôt. Mais ici, quand on a un bilan officiel, il y a bateau Bakoufité. On parle des morts dans la police. On le saura dans les jours à venir parce que la police a promis également. Il y a repéré sa lumière autour, il y a bilan, il y a mort. Lélo, le 13 juillet, Lamouka dans l'ensemble. Ici, je parle de Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et puis Adolphe Mouzi, tous les 4 leaders. Il y a Lamouka. Ba décida qui batuba za la peine balabala na même logique au IDP ça marche qui nango il y a ko barricader route na désignation bien entérinement ya Malonda mais bobo sana TP FCC lobby mokolo ya mardi azo tenir pe kozala na balabala mais contrairement na 2 parties au babenga ki batu pona FCC lobby ezali marche ya lipaye kita Boulamoua Congolais, monana nyonso ezala malamu. Demain, Barozala, na balabala, on va le couvrir. Aujourd'hui, on va récupérer également la démission de Tunda Yaka Sende, Salimoa polémique. Finalement, il a été lâché par Yemei, selon Badir Yaba internaute. Il a été lâché. Tunda Yaka Sende ne fait plus partie du gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe exactement avec la ministre des Affaires étrangères? On va tenter peut-être de dire quelque chose là-dessus. Coalition FCC cash pour quel avenir? Lobby mokolo ya dimanche alors que batu bazalaki na ndaku batu bayeba quitter service ya ANER na batu ndambu ya présidence selon les informations à notre possession bakendaki na cour constitutionnel na ba bureau babuki bureau ya directeur ya cabinet ya monsieur Luamba babuki pe ya secrétaire na ye pona koluka so ba koluka so ya nini eza koyebana te. C'est fait un dimanche ne makambwango, c'est fait un dimanche makambwango et kaki. On va tenter de dire quelque chose pour ce faire parce que dans nos sacs depuis la semaine dernière on devrait normalement passer cette émission le jeudi. Malheureusement faute il y a marche, il y a eu des PES, on n'a pas tenu les faits parce que presque Barout News Sozala qui barricadé. Alors le prof Sylvanus, bonne année Mouchi Azalelo na Tongo pour la toute première fois à répondre à l'option de la politique. Mbote na yo. Mbote sango. Oui, peut que la mise au solo la politique ezali solo mo la musique mais lui le comme réalité peut-être bien impression na yo pour la boson la politique. Te na zamana ndako na kimaka mamuke bitandoke mais lelo nazongeli. Très bien. Alors toko solo malamu. Très bien, merci beaucoup. De l'autre côté, parce que c'était question là, pour la toute première fois aussi, banda carrière politique, en face il y a débat contradictoire. Le Nano Azala a un débat contradictoire pour la première fois. Monsieur Président Roger Lumbala, Azali, homme politique, responsable de RCDN, Mbotenayo. Mbotendeko. Lelo Azuika et Fachi, donc Aza, Tolobana, pouvoir en place, maintenant, elle y a cash. C'est ça? Nazana elle y a cacheté, mais naza ko soutenir logique il y a président de la République ndengaza ko lobake tuzali ko kende na l'instauration d'un état de droit. Nde natango na moni makambo eza koleka ya justice. Nde yangwana na lobby esengeli to chaye maboko po mboka na biso ebima na bozoba Oyo Tozalaki. Très bien. Alors, dès l'entrée de jeu, prof Bonane, Sylvanus, Mouchi, binomi balé bozana bamoniere na mitu. Et la question est linga en esprit, na zui angoka boye. Ina eba moniere na binomi balé boye ti yogolo ba la question est pas go répondre. Olati moniere pour la idéologie, il y a Etienne Tshisekedi et la récupération politique, tout est dans la signification que nous avons ignoré. Ce que tu as yanga malamu komone keza ya kala. Enzuluka na sombi angole le tempo na émission bosolo na politique. Et tout simplement koloba ke oyo abimisa idéologie ya munye à l'accès qui pour cité nae aweli mboka tino liwa. Alors biso bae toye simanae singeli de temps en temps lokole zakada histoire nyoso ya mokili mobimba bilemboz etikalaka. Soki bakulu ces etikalaka te, soki ba église etikalaka te mbele lisolo ya Jésus et si là. Et s'il était parce que bilembo ya kulu c'est na babilo konyoso ezakaka kokoba. Il faut to ko bisape ba signe wana pona to immortaliser tata mokonzi wana. Tata mokonzi. Très bien. Alors ndeko Roger Lumbala moniere pesaki batu na 2011
pouvoir batebele bakota na ba élection grâce à Moniere ezalaki identité pour être élu facilement so zaka na Moniere ba récupérer que yondo za pour un changement mais lelo boza déjà na pouvoir lelo zo soutenir Fachi pourquoi continuer kolata Moniere ezaka ko se camoufler ko gagner confiance ya batu ou bien ezaka ko immortaliser kondo ya kenda oyebi ke ngala zalaki fils spirituel ya Mbutamuntu Etienne Tshisekedi wa Mulumba na combat surtout oyo bino bato surtout boyebi de 2009 à 2012 tant on a été na exil c'est avec Mbutamuntu Etienne Tshisekedi. Je suis tout à fait content et heureux de voir que mon jeune frère porte aussi un symbole Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc nous sommes dans la même logique politique. Elingi Kolobake, Mbutamuntu Etienne Tshisekedi n'a jamais fait la discrimination dans ces pays-ci. Il a toujours rassemblé le peuple congolais. Et j'espère que nous sommes dans cette logique, dans cette logique-là. Ngai Nandeko Nangai. Ça dit qu'on conclure que FCC est produit à IDPS parce que 70% a battu Bélé Bazala. Nous sommes na école à IDPS. Nous sommes na IDPS, c'est qui Kondo Birindwa. Tout ça, il stop ensemble. Alors, dans l'immunité politique, à Moko, dans beaucoup, il y a solo. Oui, les Kakunate na banza azate. Alors les lots se retrouvent à Cachetel, les lots se retrouvent à FCC. C'est-à-dire tant aux ali pensa sur aux études comparatives par rapport à classe obino bolega kana IDPS, maele obino nos boyoka ki na ndenge makambo zo tambola. Ozo mona pensa que politique et kitito politique zo tambola. Te na banza FCC ezali nazali porte-parole FCCT. Na epé korenier FCCT. Oyebi to ça ki ba alliance mususu pour matali ba condition à l'élection autour les cas. C'est-à-dire que natang balobi et comme makamba et tout ça il fallait mutuna mutu aluka nani bako sangana naye pour être seye ezala ko kisama. Alors biso tokende ko sala alliance na palu allié. Palu ya Mbuta Kizenga. Mais ngai originellement nazaki da opposition déjà. Nazaki ko kamba plateforme opposition républicaine. Et donc ezali ma ponominde me makinga ikuna. Alliance à circonstance. Ezali à circonstance. Après ma ponomi na zongi na esika nazaka. Yango wana bande ko FCC ba ko kanzate ke na renier te sur le plan juridique ezali ko la nationalité ezaka na ndambo. Oye utaka na sociologie, histoire sociologique ya ba peuple, na mususu zaka utaka na ndambu ya juridique. O mobeko elobi ndenge moko pe na alliance na biso na FCC sur le plan sociologique na zakunate, sur le plan juridique na zakuna. Très bien. Alors, avant tout, tu as peut-être Namakambo moi et Bilé, la suspension d'abord. Il y a tout le monde démission. J'aimerais à ce que tu aussi les sango. Naibito bientôt banana nous recadré par rapport à dire il y a des qu'on a émission passée. Peut-être aussi les sango. Soit tu salis moi toilettage comme ça, tu continues essentiel. La personne c'est comme Maloba. Naïba qui Roger Lumba la fois dernière. Et ça émission et sali polémique makasi. Bah tu vas benginga de partout comme d'habitude, mais cette fois-ci plus bandekoya cuve. De babenga moi mingi surtout ba ndeko babenga babachi bango de babenga ki moi mingi moi ba revendication zala ki moi ebele oyoki peut-être d'une manière générale kolela ya batwana au mona ke na elobeli ya ndeko Roger Lumbala moi mobungi zala ki moi ebele olinga ki o recadrer eza droit na yo na pesio ezala ki solo mobunga ebele pongai nazali résistant voilà na tango présenter ngai o simbia ta mukete na ndenge nga nazali ouais nazali moko ya ba bandisi ya révolution ya autodéfense kuna na est nazali pe président national ya IPRDI IPRDI Linkoloba Union du peuple pour la République et le développement intégral force politique maïmaï o bozomona ba généraux ba commune armée na biso jons tout banana ngai botuna banda ya likolo azali plus gradé général pas dire tino ya suka awsa tata na biso yewana. Alors, Elin Kolobake malobande ko abimisaki na monoko na na ebike monoko ebeta kalibako. Mutu la kisi bokasite po lukanzela nzela ya kobongisa kokoso za na mboka
akende kozonga na maloba lokola ya bimisa mukolo wana na banza na tokopesa ye chance na émission ya bosolo na politique azongisa asenga bolimbisi vraiment parce que aza bien sûr moi na botami na mweka ate akene ko pona na mboka penzo ya solo na miabi mais azali congolais à solo alors mais bagoma babukavu ezali pe base na ye po asali kuna mwa mingi ayebani kuna azokisa pe abikisa alors kokende koloba ete na conférence ya Berlin ezana etando mabele ya mboka na biso oyo ezalaka ya biso te ezalaka ya Rwanda babotola kobotola parce que ata manyolaki yango bongo te compréhension ya bato yango wana ke etikala ndambo ya Rwanda esengeli Rwanda récupérer wana ezali trahison munene ezali eloko ekoko bima na munoko ya mwana mboka atako mokete surtout ekobima te na matoi ya bana mboko ya solo babundeli mboka neti babiso ke pe tovanda calme tina ngamoko na provoquer na bil na émission koya benga ndeko pona meka kozongisa na nzela oui alo ke bashi bazali bakuze ya batusi bazali batolokola biso bautu bazali balokola biso bantu bazali batu tozali bantu biso nyonso ye na ngai banilotiki pe bazali batu bamindele na ba eskibon bazape batu nzokande mukolo moko te meme akokoma kuze ya éléphant ndenge nini boni na bilongi na te ezalaka te ke ngoloba non bashi bazali bakuze ya batuti non toloba ete tozali solo voisin toloba ete bashi bazali ekolo moko ya boyokani ya bolingo bayamba mutu nyonso ozala mututi ozala mutu ozala chinois ozala nani biso pa na biso ye ayaki kuna babashi bazalaka na Congo na Rwanda babashi bazalaka te ata mushi moko te na Congo mais boyebaka histoire lelo aboyeto guerre d'agression ya RCD oyo pour Rwanda ba luka ba kota na mboka na biso na Kivu kuna esali 105e tentative 105e incursion expédition rwandaise sur le Bushi qui est un royaume qui existe depuis les années 1300, ça veut dire 12e siècle. Donc, 105e tentative d'hégémonie du Rwanda. Sachez que ce sont les Bachis qui ont mis fin à la tentative hégémonique du redoutable Mohamed Moutara, dont le président rwandais aujourd'hui se réclame être les descendants, Rwabugire. Et ils sont rentrés avec courageusement. Et ils sont allés au Rwanda, ils ont planté ce qu'ils avaient à planter, ce qu'ils avaient enlevé de lui comme symbole pour dire Yaya Sili. Yaya Sili, Bitumbango, Tosili Siango, Tozongi si Ndambu Ndambu Namboka nae. Taku bazonga ki ba mususu, batika la kikuna. Et comment ndeko professeur Nkodo Bishikwa Bwanato, le a tika biso déjà, azaki ministre ya Mzee Laurent de Kabila. Alors, et comme une thèse de Malam, et ça, donc des combattants, comme des conquérants, vendre na bango kuna bazongate, pour bazwa mabele na basi, tout ça. Alors, et au coup que bakoma na bango, Rwandais, bandima, donc exacte que bazonga na Congo pour parler que nous va réclamer de commis tout ça sous Rwandais te combat. Donc baza pour na que origine na bango yango wana et utaka na bitumba. Tango ba repousser ennemi bazu penda etando mabele mais ba annexer ngo na boka na bisote ba tikali ko vandana ba mususu ba mururu et tout ça et liko loba ke bashi ezali ekolo moko munene za royaume moko munene evandi na etando munene uto ndambu ya kale ezali territoire Kabare entièrement Walungu entièrement et puis ce qui totali lelo Mwenga aussi oui Mwenga ti na avant Kabituga parce que le Winja et tout ça ce sont des Bachis donc eza économie balé tolo misatu na Kivu Mobimba
Ozana Batebele. Ozana Batebele. Il y a liboso, ezali bash. Il y a mibale, ezali bareng. Il y a misato, ezali banande. D'ailleurs, Nabanza et Kokani un peu moins mouké parce que banande bazoken de sikoti na ituri. Alors, Nabikolo nyoso misato wana, nyoso ezali babikolo ya boboto, bayamba batu. Ce qui coûte un déco, oyo auti na est, à vanda kude ebele. Ce que tali nkita na kati ya ville ya Goma. Batu basimbi yango ezali bana mboka bauti na Sud Kivu bashi. A relever que les membres sont importants likambo parce que ngana ngani na yeba cause ya likambo ya guerre ici la raté na est likambo no lobby yangote mais c'est le ya lobaki bazan la difficulté pour identifier qui est congolais qui ne l'est pas parce que la plupart ya bato bavandaka na Kivu wana bato bile ozomona bango bazana ndako na Rwanda na bana ndako na Uganda tamu su ya vandaka me ndako za kuna ozoyo bataza sango wana zelo kuta ezelo kuta guerre toza nango ya izir o ici la kate ezali d'abord un guerre bazo sala par procuration rigolo bake ezali na ba multinationale mogo boy instrumentaliser bande ko na biso mupanzi pona o etali ba hégémonie ba population ya Sud Kivu na ya Nord Kivu et si saka yango mukonde na utolo bawa balakisaka bande ko na biso ke soki bazo continuer ba makele na bango pamba wana e ko ya ko komba ke to traverser to zwanyoso. Alors, na yebisi bino ndenge nini boni mwami Rwabugiri akufa. Alors, oyo eza kosala ke guerre esila te ezali muyibi yankita. Muyibi ya richesse na biso. Alors ba multinational wana yango esombi bande ko na biso ya nzinga ba voisin nyoso po balekela kana sima na bango bayiba mukolo nyoso. Alors babomi moi trop. C'est ça la cause. Très bien. Ndeko Roger Lumbala, si on ngonge komi yo senga pardon, o retirer maloba na yo, toza batu. Vraiment avant que tout de quoi zo maloba mbango. Nazong c'est là que conférence à Berlin. OK? Et Kabola ba territoire na ndenge basale la carte de bango kuna. Mais Rwanda etikala na etando o ezai ko bengama Rwanda parce que na parti wanezaki Rwanda, Congo, Rwanda, Burundi. Boni Burundi a réclamé le territoire de Bisoté. Très bien. Merci. Il va répondre. Ça dit nengo aller au moni bato so azo ibate. Bino mbale boza bato bo maîtriser situation apparemment à est. Yoza ressortissant ya kuna. Ndeko pe aza ressortissant ya kuna te baza moto atangi mingi nde likambo wana pe atamboli mingi na. En fait bino mbale boza ancien rebelle les aboité. Ngana za rebelle. Ngana zali résistant. Vous êtes résistant. Résistant maïmaï, oui. Résistant maïmaï, vous avez rebelle. Non. Très bien. Oui. Il y a des rebelles. Le problème est. Non, c'est révolutionnaire. Il y a révolutionnaire. Non. Mais entre nous, balina na za vrai révolutionnaire. Pour y être révolutionnaire. So to koti na lopoto to kopesa définition ya rebelle, na définition ya révolutionnaire. Alors un révolutionnaire, c'est celui qui veut remplacer un régime établi. Parce qu'il y a une dictature. C'est ça le combat que moi j'ai mené. J'ai quitté mon Kasaï natal pour renverser le régime. Un rebelle, c'est un coupeur de route, un voleur de chèvres. Voilà. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui fait la rébellion dans son coin, dans son village. Vous voyez la différence? C'est ainsi que lorsque vous avez vu Che Guevara quitter la Bolivie et venir pour rendre visite à musée Laurent Désiré Kabila, parce qu'il l'a traité de révolutionnaire et non pas de rebelle. Che Guevara, c'est le symbole même de la révolution à travers le monde, la planète. Bon, on a des dossiers. Dossier où est allé. Pardon, pardon, c'est difficilement. Mais ce qui n'a dit qu'il y a répondre, Ndeko, ils allaient par honnêteté intellectuelle. Très bien. Et quand j'ai appris que Azalaki, ministre, il y a recherche scientifique, je me suis dit que c'est un collègue. Il faut quand même que j'aille pour parler avec lui. Je rectifie une chose. Je n'ai jamais dit que terrain Ezali na Congo au Rwanda baya kozwa. Na lo bakité. Na pesa ki net exemple na Nord Kivu. Na lobi.
Le volcan Nirangongo, ils ont dans quelle langue? Le volcan Nyamuragira, ils ont dans quelle langue? Rutshuru, c'est dans quelle langue? Goma, c'est dans quelle langue? Cela veut dire que il y a des gens qui ont baptisé ces montagnes-là. Ces gens-là, ils les ont baptisés na langue na bango oyo babengi kenye Rwanda. Na Congo na biso toza na benye Rwanda. Oyo baza ba Rwanda te mais baza na ba rwandophone. Parce que atangi a makambo ya conférence de Berlin. Conférence de Berlin et kataki bamboka na biso sans tenir compte ya ba ethnie. Cela ne s'est pas fait seulement kaka na est. Nous avons les bas Congo. Vous allez en Centrafrique, les Ngbandi, ils sont ici. Et nous avons les Ngbandi qui sont là-bas. Même au Congo-Brazza aussi. Au Congo-Brazza. Donc, je veux dire tout simplement que notre frère n'a pas tort d'évoquer la conférence de Berlin. Parce que cette conférence-là, Monsieur Zanalingala, conférence wana et pas na bisokuna na est. Bango pe bazalaki kokabola bamboka, bazota la rivière, bazota la bangomba, bazota la nini ba lac. Nde bakaboli. Bazako luka ba frontière naturelle. Net bango na côté ya nini ya Rwanda, bazana na lac Kivu, mpe na rivière Ruzizi. Mutezo kabola bango. Mais ndekwaza kolobaki nga na lobaki que baza ba cousin ya ba Rwandais. Sango ndekwa yebi abe Alexis Kagame. Oyebi Ayebi. Ndeko yebi Ayebi. Ezela ndeko yebi Mais nato landaye. Mais oyebi ndekwana. Mais aloba. OK. Alexis Kagame c'est un Rwandais. C'est un historien rwandais. Ayebi ndenga benga bango. Babu Buyabongo. Ya yebi. Ye ayebi. Ndeko nangai, Excellence Monsieur le Ministre. Ayebi ki na territoire ya Changungu. Wana ezali mboka ya Rwanda. Eza na Congo te. Na territoire ya Changungu. Bato wana oyo ya ba Rwandais balobaka mashi. Non. Na niveau ya Rwanda. Naza kolobake balobaka mashi. Le professeur Tobira Mungu, il est encore vivant, il est encore à Bruxelles. C'est pourquoi j'ai dit, ça ne sert absolument à rien que ndego negazo le boîte ngana lobité ke bango baza batuti non na lobité ke baza ba Rwandais non. Moi je suis Luba, je ne peux pas faire la discrimination. Oui mais c'est très grave, c'est que makambozo le bonne est très grave. C'est là si naza kolobake c'est très grave. Non. On a qu'à ça que okosenga pardon. Non naza koloba boye. Na peuple wana oyozo kisi. Non nazokisi peuple te. Oui, ozo continuer kutu kozo kisa. Non. Pour ceux qui n'a bêté solo ya Alexis Oyo Tangiwana. Un intégriste rwandais, tu l'as bien dit. C'est qu'ayebi. Il ne suffit pas. Je suis scientifique. Nazali moula kisi à l'université. Naïba Alexis Tangiwana. Nazol Baboye. Ce sont des écrits. Et Bitumba, entre Binunaba, Bitumba, entre les Bashi et les Rwandais, date du XIVe siècle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi on vous appelle des Banamungu? C'est tout simplement. Pas ça. Si. Ça n'existe pas. Banyabongwe. Ça n'existe pas ça. Si. Bon, si ça n'existe pas chez vous, moi je dis tout simplement, Owana. chers amis, là où vous êtes à la maison, tapez sur Internet, tapez seulement sur Internet. Banyabongo. Sur Internet, on veut avoir quand même une suite. Nous sommes en direct. Peut-être vous pouvez me corriger. Il faut rebondir. Il faut rebondir. Peut-être si ça sert à pardon. Non. Tala, excellence. Nakosenga pardon te pona nini. Parce que c'est de l'histoire.
Quand on veut parler aujourd'hui, on se réfère à l'histoire. C'est-à-dire les Bashi sont les cousins des Rwandais. Ce qui, mon cousin est blessé, qui est, na bendi yango, na longoli yango. Mais kasi naza kolobake, na ethnie oyo ya ba Bushi, na grand royaume Bushi, nous avons 3 ethnies. Ouais. Les Bashi, les Baluzi et les Batoué. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est... Très bien. Très bien, on va évoluer, il ne faut pas qu'on reste là. Donc on comprend, selon Yeyo Rebondi pour terminer, il a dit ici que Babashi, ceux qui sont en Rwanda, au Okuta, ils ont à place Moko, au Okuta, Babashi, Bazala Rapé. C'est ça. Batubaza Koloba, chi. Même quand il dit là, Naza Koloba, professeur Touabira Mungu, il est vivant. Là-bas au Rwanda, les habitants de Tchangungu, les Rwandais les considèrent comme des étant, cousins. Comme étant les Chi. Ah, ok. Les Rwandais les considèrent comme étant les Chi. Parce que les Chi que vous voyez là, ce sont des grands guerriers. C'est eux qui ont fait que, aujourd'hui, toutes les tentatives du Rwanda pour la conquête de la République démocratique du Congo, et cela a commencé dans le 14e siècle. Parce que 4 grandes guerres et Bango Bashi. Ça dit c'est un peuple fort. Oui, oui, mais Bango Bashi, je vais vous dire qu'ils ont colonisé le Rwanda pendant 11 ans. Nous sommes au courant et nous sommes contents d'avoir un peuple guerrier comme eux à la frontière de la République démocratique du Congo. Très bien. Parce qu'ils ont toujours défendu le pays. Très bien. Je me refuse de dire que Maloba oyo ngana lobaki batobake ko considérer que nalobaki que bazaba rwandais. Ah non, je ne fais pas parce que vous savez même au niveau de la haute république, la République démocratique du Congo aujourd'hui, notre première dame, elle est mouche. Elle est mouche. Elle est mouche. Je lui dois du respect. Si on reste dans cette logique, dans cet esprit des choses, on risque non, de ce n'est pas bon. La première dame serait aussi une rwandaise. Non, je n'ai pas dit cela. Même si vous sortez cette émission, vous verrez que je n'ai pas dit cela. Très bien. Mais j'avais dit que c'était des cousins. Comme ça a blessé, je retire ça. Mais je dis tout simplement qu'à Tchangungu, il y a des Chi. Il y a des gens que les Rwandais considèrent comme des Chi. Très bien. Et les Chi sont des Bashi chez nous. Très bien. Oui, Ndego. Alors, Nabanza, émission Zana Tina Penza. Zana Tina. Et Kozana na Tina pour les Congolais nyoso, et Zape na Tina pour Ndeko Nangai, ministre Lumbala. Pour nini? Po oyo nyoso atia na mutu na ebite ayokela yango wapi natanga non ozana mukanda mokote oyo bakoma ke d'abord yozo pesa volcan Nyamulagira Nyamura ce n'est pas Nyamuragira, lisez, le volcan s'appelle Nyamulagira. Amashi ça veut dire et en Kiwunde ça se recoupe. Parce qu'il faut savoir que... Oui, mais ça c'est ton s'il vous plaît. Oui, mais ça c'est ton il faut qu'on évolue. Ça c'est ton Alors, on doit évoluer. Alors, on ne peut pas rester dans ça. Quand on est intellectuel, ce qu'on est intellectuel, les autres, ça s'appelle qu'on a la opiniâtre. Après tout, comme obscurité, homoko. Mutunyoso, ayekolak. Nanga yao, na kwekola bamkamsusu, tamusu ya sikalelo. Kaka na émission oi. Ndimande ko nangai. Volcan Nyamuragira ezalakate. Volcan Nyamulagira LA ezalaka. Ezape kinyarwanda te. Mukoloana olobaki Goma. Ngoma. Alors, yo lobi ngoma. Wana ozolukome mango na mweka tope na chilenge na ebite eza ngoma te. Ezali Goma. Et puis ateza ngoma. Ngoma bikolo ebele na Congo. Et bien, tam ngoma. Oui, mais Barwandais. Alors, non, c'est là. Alors, ils ont droit à Barwandais, même à Chinois, Babenga, ngoma, ata Babenga ngoma, et qu'on va dire que ville à Goma est commis, étant de Goma. Il y a Rwanda. Ah non, on n'a pas dit ça. Mais, yokate, tango zolo s'il vous plaît. Yoza big na papier. Non. Oza big na papier. Alors, na lobby boy. Très bien, excellence. Ce qui oyeba kiteke munokonoyo et beti libaku. Yebela sikoyo ke betaki libaku. Parce que même ngoma na bikolo na biso nyoso ezala na bakongo partout ezali. Et puis ce que na Zambie
okuta ba mo mususu kutu na chiluba tolo à l'intérieur ya Congo na buloko na ngai langue maternelle na ngai zai marché ba mo ebele phonétique na yango donc ce que yoki na prononcé mot eza na mususu eza na même signification eza na ba mususu eza na ba signification littéralement opposée mais c'est bongo. Est-ce que ça veut dire que nécessairement comme Chiluba? Eza Chiluba côté kuna na Kasai, eza machi côté kuna na Kivu. Alors eza lisumuté, eza réseau kozwa étendre à Mabele, OK de comme mango na munoko et pas au voisin. Alors nda kolinga tolo baboy. C'est le plus important. Ce que tant mususu oyeba kité. Même na bashi oyo lobinyo soana ya baluzi et consort. École moko ethnie moko ya baluzi et la kate ba ya bashi. Balouzi, ça signifie tout simplement les enfants nés de la famille royale. Tout simplement. Et ça, ethnité. Alors, on dit qu'on a yekola. Oyo lobaki makambo ozo maîtrisé. Alexis wana yo tangi sangwana, c'est un intégriste. Oyo a commis contre Congo, Zali Ebele. Vous devez comprendre. Ba wana nde ba grand tireur de ficelle. Même yomoko salaki rébellion. Yomoko yebi ndeni no tamboloki na rébellion wana est-ce que ekutaki yo na mwekate ekutaka yo na yo moko yebi ndenge ozwaka avion tout ça mais lui il est venu rejoindre la rébellion en provenance de l'Europe sauf si je mens je pense qu'il ne me contredira pas sur ça ezate que utaka na Kasai na yo na talo keti non pour le besoin de la nation non vous êtes parti prêter main forte à une force d'occupation. Mboka mupaya et yé et occupé mboka na biso. Yo mwana mboka olobibo ngai pe kuda. Ça c'est la haute trahison. La très haute trahison. Si mana yango 10 millions de morts. Il faut tous à la kanabo kebi yo heureusement za mwana mboka omoni tokolongwa na yokuti tovanda ka bisika moko champagne coulé parce que toza bana mboka mais yebela ke ba to bosene pe ba makamsute. Era kosenga pardon ya bino nyonso ndenge bo kotaka na disangana ya mabe ezali peko ya bozali lokola madesu e kauka trop pona kolamba ngo poli yango malamu il faut bakuni ebele na bicarbonate oui. Alors heureusement bino bozaba na mboka réconciliation c'est quota makanyo c'est quota alors tozong ça kambeli na kati ya potate parce que histoire est le cas mais tobosa na makamba histoire et l'électricité. Alors, vraiment, dans l'Obéla Soussou, Makamba ya Bashi, ce sont des Congolais à 100%. Chaque fois qu'un fils du Kivu, Azuma, Kokoso Mbouké, na politique, surtout Bash, oh, c'est un Rwandais. Kamere, Afuta Oyaye par Nakatuana, Kalamingite Nayokaki, Bakomi Kolukaba, Balandisa même première dame, gratuitement. Alors, na eloko wana to simba kango na bokebi. Yo moko lobi ango et puis eza solo. Na lobi 105e tentative. Guerre ya Rwanda. To repoussango. Parce que ko tala na etando na biso ya bashi nyos. Eza na parti mon côté est-ce que Rwanda s'établissa au non nyamlek. Ndenge basala na kana ko zo etando ba musu bazo etando moke na plein kuna. Alors que tu es bindenge ba mususu bayelaka on a koya ko ba lisusu avant na tisa si les ça peut changer chapitre ya solo tozalina bande ko na biso ba congolais oyo ba utaka na Rwanda na kala bayaka ba mindele baza ko kumba bango po na ba raison différente transplantation na banine constitution na biso et c'est ça kamwana vous devez comprendre mais ça na ba mususu oyo bakotaki na ndenge moko ya kitwenki bavandi mko mususu faut identification salema po bango nde baza ko utiliser bango na babikolo mususu ya bavoisin po mobulwe silate po guerre silate pe ezanga na mboka. Très bien, merci beaucoup. Répondis très rapidement, tu changer chapitre pour te côté en information. Marche à la mouka batbazan à balabala faut batalango tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Donc d'abord aux a répondu moi 1 minute 2 minutes comme ça tu changer chapitre. Les choses doivent être très claires na mutu ya ndeko nangai.
La République démocratique du Congo appartient à tous les Congolais et il appartient à celui qui a un peu d'histoire de donner cette histoire-là. Voilà. Aujourd'hui, qu'ils disent que Alexis Kagame, c'est un intégriste rwandais. Mais moi, j'ai dit tout simplement, la considération que Alexis n'a pas rwandais, mais sous bazali na yango contre bandeko na bango, ba rwandais au bazali na Shangungu. Et ça, Roger Lumbalate. Et puis, Alexis wana azakoloba makambo ya Congo na sujet wana te, azakoloba makambo ya bandeko o ya bango ya ba rwandais, o bazali na territoire na bango ya Shangungu. O bango bazako benga ke bazaba shi. Pona nini? Po ba yebani. Nazakoloba oyo Alexis Kagame azakoloba. O Roger Lumbala lobite. Ya ebiye. Eza maloba ya abe. Eza maloba ya abe rwandais azako traiter bandeko ne ba rwandais. O bazaka na Congo. O bazaka na Rwanda. Non. Bazaka na Rwanda. Shangungu eza na Rwanda. O bazoloba munoko moko na babashi o bazaka na Voilà. Wana ezalaka te. OK. Ezalaka te. Référence kene na internet beta okomona yango. Parce que aza intellectuel. Aussi ça. Et loko ya bibali. Ndeko jamais nga na kuyikoloba ke baya kozwa mabele na biso. Moi je suis kassayen. Je ne peux en aucun cas autoriser que ba étrangers et des surcroît des Rwandais baya na mboka pour baya kozwa mabele. Et j'ajoute, je n'ai jamais dit tozalaki na yo awa na lobate ke bashi baza ba Rwandais. Est-ce que na lobaki yango sango? Non, officiellement, le bagui te met voilà, cousin de Lobaki. Voilà, cousin. Ça veut dire quoi? Cousin. Cousin n'a de connoté. Soki yo tolo ba monomoko. Ba Congo o baza awa na ba Congo baza na nini? Na Braza. Na Braza. Baza ba monomoko te. Donc à partir de ce moment-là, to benga bango ba cousin to ba frère. Mais totika totika powana. Tango ndeko za ko lobake makambo ya rébellion. Il y a rébellion. Que yo bundela pona mboka te okendaka nde ko rejoindre non mouvement moko ya libande ye pour batu 10 millions de Congolais va kufa likambo. Yé à se présenter comme Maïmaï. Et tout le monde connaît les méfaits de Maïmaï dans ces pays ici. Oyo bino bo créer qui parce que non naza ko loba boye. Non, naza ko loba boye. Ndeko à se présenter comme Maïmaï. Et tout le monde sait jusqu'à aujourd'hui biloko ba Maïmaï baza ko sala. Mais na Olimbisae c'était Maïmaï. Évolué, il est professeur d'université, il ne va pas aller couper des routes pour voler des chèvres et des poules. Mais il y a un travail à Maïmaï Basalagi. Ne travail à Maïmaï. À partir du moment où Bazako Zanga, Nalobaki Awa, là-bas à l'est, chaque tribu a son groupe armé. Très bien. Chaque tribu a son groupe armé. Moi, je suis un révolutionnaire. Très bien, on va revenir. Je n'ai pas encore fini. Je suis un révolutionnaire. Un révolutionnaire, c'est celui qui quitte chez lui pour aller se battre dans un espace donné dans son pays, tel que notre ami Che Guevara, qui avait quitté la Bolivie. Vous en avez déjà parlé. Vous en avez déjà parlé. Il est allé un peu partout. Un révolutionnaire, alors, mais qui n'est pas apprécié à Bafouassende. Hein. J'ai reçu des appels de gens à Bafouassende, ils ont des mauvais souvenirs sur vous. Ce n'est pas grave. On va revenir. Vous savez, on va revenir tout à l'heure. S'il vous plaît, on a fini. On a fini, on doit avoir une pause de revenir. Vous savez qu'il y a eu la caravane de la paix, menée par Vital Kamerhe. La caravane de la paix. Vital Kamerhe a pris un groupe de Congolais ici. Ils sont allés dans toutes les provinces là où il y avait les groupes de révolution. Y compris Bafouassende. Y compris ici là où j'étais. Je suis le seul. Vital est là. Je lui ai donné l'autorisation d'aller se promener dans la cité et de faire les meetings à mon absence au stade. Quand il est sorti de là-bas, il m'a salué, il m'a dit « Roger, vous êtes un vrai révolutionnaire. » Je parle de quelqu'un qui existe. Sous contrôle de Vital Kamerhe. Et je parle de quelqu'un qui existe aussi, votre collègue Lusakweno. Merci beaucoup. Je parle de Lusakweno. Christian Lusakweno. Je parle de Madame Wivine Moleka, qui l'avait accompagné et ils sont arrivés à Bafouassende ici. Ils ont apprécié M. Roger Lumbala. Merci beaucoup, on va revenir. Merci. On va revenir. Il faut qu'on revienne.
bozolanda biso boza ebele boche TV moko boza bato ebele likambo yango yo il faut ba gardien historique bazala pour nous donner plus de la lumière mais bozolanda bino pe bozana babashi bazolanda biso bango nde bayebi vérité likambo na Rwanda pe na Kigali bato bazolanda biso pour nous donner plus des éléments par rapport à ce débat ici. La Mukaza na marche lelo na minute oyo la police n'a pas autorisé parce que gouverneur ya ville Boyaki ministre intérieur Boyaki comme c'est fut le cas avec l'UDPS qui malgré ça ba s'entêter ba bay quand même na balabala mouvement ezasiko ya ngwana ne bozomona na TV Jean-Pierre Bemba a outiko koma Jean-Pierre Bemba bazoya échangeur c'était prévu normalement ba ya na boulevard Triomphal liboso ya siège à MLC mais malheureusement ba kwa ko sala yango lisusu te donc bazoya malembe ba kosuka na échanger place meeting ezala Jean-Pierre Bemba bazotambola na kati ya mutuka nano akiti na mabelete azano na kati ya mutuka bangana baza kotambola je pense que wana bozomona ezali saut de mouton oyo ezana niveau ya bitabe baza ko poussa na malembe équipe ya boso la politique eza sur place bokomona même tozo utiliser ba caméra ya likolo bokomona même ba drone ya li place ya wana bozomona donc toza ko sala neza constant tozo sala na tongo tozo utiliser même ba drone pour que mutalo baté ba yibi téléphone na ye loko ni salama gité donc nous avons disposé 3 drones na ville à Kinshasa lelo pour la situation nyoso ezali avec 8 caméras avec espoir que tokozwa makamunyo sont en temps réel ordi et le reste bazakuna ba Maria ezo sala bien. On va souffler avec un message de Congolais baza bloqué na niveau ya Chine. Boyebi que ministre intérieur et c'est ministre des affaires étrangères Maman Tumba et sengolo ba kezana ba Congolais belé baza bloqué. Le quoi na Chine baza na problème makasi. Guangzhou ndenge baza wana consulat ezaka na Guangzhou te. Le pour na changer mikanda pour na luka passeport faut que netina Pékin. Pékin za musika par rapport à Guangzhou plus de 10 heures ya route eza facilité. Ba Congolais baza ebele bakenda ko sala mobongo mais depuis 5 mois baza bloqué moyen bazonga o ezalité. Boka ba Congolais on ndenge bazoloba le chef de l'état, ministre affaires étrangères, premier ministre bo sala en urgence bo mekape ko zonga sa ba Congolais. Oyo bo sali déjà na bamboka mususu, c'est bon, mais pourquoi pas la Chine parce que ba Congolais baza ebele. Suivant une image toza ko zonga pour to lobela démission ya Tunda ya Kasende, to lobela pe makambo ya anero elekaki lobby et puis on va entamer likambo ya FCC cash parce que to ko mona que divorce est commis inévitable à la lire où vont les choses. À tout à l'heure. Nazo senga na mama ministre Tumba toye boyo kosala musala ta eleki toza lisusu na makambo kosala wate compte tenu que epa na biso misala ezosala na te awo toye tosi misala totikali toza na eloko te ya kolia ya kofuta hotel tozolala libanda toza désespéré bokanisa mpo na biso tozonga epa na biso po awa toza na esika kozwa mbongo te Western Union passeport congolais azwaka awa na Chine te epa na biso bashop na biso okotindela biso mbongo eza ya kokanga toza na eloko mosusu te tosengi bokanisela biso tozonga epa na biso po toumeli awa visa soki esili ya basusu ekosila dans peu de jours moyen lisusu bazonga eza te bokanisela biso Mama Ntumba titukulomba kubwani tokupetela utotokune kushile batu kwa kuni tibatu mabeka tukujambe makutosa tukuna wonso akujika tibapa tojate tukutuna le pambelo atani mushindu nashi anone batu tangira kubwani no butuka bya mutongule ba Nigeria batu bose bakabaya tibashara ntoto mwabe unonkwe tibita turifite bunyi anone batenda kumezi bwani tufinga na kwetu tokusubitu motoso tokusubitu okuputa akujika tukabisha mwabe tutapita bunyi kati tujato kati yibone passeport ya teba congolais no fiu ma hotel ka batu sunage tuita turipita bunyi ano mutenda kumezi bwani tufinga na kwetu tufinga na kwetu tutapita bunyi antuka ano mutenda kumezi Mama Ntumba wetu tena kumezi tufinga na kwetu tuita turwa bunyi ano mutenda kumezi sisi watu wa Kongomani tuko hapa anduka mimi niko moya Goma niko hapa tuko nateseka sana anduka tunatupa sauti kwa rais wa kwetu Felix Tshisekedi Kilombo baangalie cha kufanya tu tulichagua waikale na wadepite wote waikale waangalie cha kufanya tu kunatesekea huko China chakula hakuna hoteli hakuna pesa zote hakuna zimetuishia baangalie cha kufanya batumike na sie juu kila mtu wameenda wa Nigeria wameenda watu wa Kenya wameenda watu wa Ethiopia wameenda watu wa Egypt wameenda tunabaki huko sio wa Kongomani mwangalie kama mnatusaidia na mbona gani tunatasikia huko tunawachagua nyinyi wadepite wote muikale wale mkubwa wa assembly mkubwa wa Sena wote na Tshisekedi Kilombo muikale mwangalie kama mnatusaidia na mbona gani
Très bien, merci beaucoup. Nalinga a précisé quelque chose de très très important. Par rapport à la communication, il y a des gens de fois na Facebook, les gens qui écrivent Bosolo na politique. Nalinga loba officiellement. Bosolo na politique, azana groupe na Facebook te. Sur le moni mutumo atie groupe il y a Facebook. Il y a des gens même qui ont écrit Facebook Bosolo na politique. A kompe kombo Israël mutombo PES TV. Eza lokuta. Ngai na pesi mutomoko makasite asa la groupe na niveau ya Facebook. Sur le moni Facebook est engagé bisoté. Na Facebook tozaka na page ya pamba ya Bosolo na politique o yebani. Eza page ya pamba. Toza na compte Twitter o esengeli bo aimer belé bo s'abonner pe belé. Compte Twitter ya Bosolo na politique est commis opérationnel. Bokomo na robe nanga ezali et puis nyonso eza ba signe na biso ezali bokoye bezali Bosolo na politique ya pamba. Bokomo na yango ndenge ezali. Au-delà ya wana to commis opérationnel na site à partir ya lundi. Ndenge eza bo ese sili nango. Lundi bokozala informé en temps réel. Et ozala sou ba biloko te ya site tel nda lobaki bosolo.cd. Tout est déjà en marche. Équipe Mobimeza place on a 6 personnes. Barosala Moussala d'arrache-pied tout le jour pour en mettre au parfait de tout ce qui se passe. Donc, pour le moment, vous avez déjà na YouTube, nous a presque 100 000 abonnés. Vous continuez à s'abonner. Objectif est de 500 000. Surtout, 500 000 net européens. Et puis, tu as la deuxième phase. Donc, continuez à s'abonner et à s'abonner à nous. Je lis un petit message avant de reprendre pour terminer. La fondation Alpha Metrix est un organisme privé d'aide et d'assistance au développement. Son approche constitue à mettre l'homme au centre de son action. C'est dans toutes ses interventions des activités. Il a son siège social au rez-de-chaussée de l'hôtel Ave Maria sur l'avenue Colonel Ebea, numéro 3 dans la commune de Lagombe. Référence croisement des avenues Kassa et Colonel Ebea, Kinshasa, République démocratique du Congo. C'est un partenaire de développement humain qui a pour mission essentielle lutter pour un monde plus juste. Son action est plus centrée sur l'homme, son bien-être et son épanouissement intégral dans la société. Sa mission est d'œuvrer pour une justice équitable et distributive, notamment en assistant, réconfortant et accompagnant le pauvre et faible ainsi qu'en luttant contre la précarité afin de permettre à tout un chacun de retrouver la dignité humaine. Pour ce faire, ces objectifs poursuivis sont entre autres offrir à la population et précisément à ses membres de ses services à haute valeur ajoutée en termes de assistance judiciaire, conseil et accompagnement judiciaire, aide et accompagnement de projets socio-professionnels des membres. Notez bien pour terminer, nous couvrons les honoraires des avocats, les frais de justice pour les faibles de la société. Contact plus 243 99 50 20 745 francs congolais. Précieux, tu vas aussi apprêter à un moment donné le concours qui aura lieu le 27 avec cette histoire de l'UPC. Il faut ajouter déjà concours et boursier. On en aura à la fin. Alors, tout d'un cas, c'est une démissionné. Finalement, après cette faute administrative qualifiée par certains, même si à mon avis, il faute administrative, mais eux, ils ont mis un dossier pénal. Tout d'un cas, c'est avec tout orgueil, selon le commun de mortel, la dernière fois qu'il a été convoqué à la cour à cassation, il en est sorti vainqueur, Yémé Alobaki, cette phrase de Yémé est sortie de là. Mais finalement, aujourd'hui, il s'est d'abord vu privé 3 séances où il est salami dans le conseil des ministres, à la Tarabaveste, donc, aujourd'hui, il n'est pas. À qui profite d'abord, selon vous, cette démission? Bon, je pense que ça profite à l'autorité politique du chef de l'État. Parce que na famille Nyoso, et si papa Zali, il faut balanda lokolo ya papa. Ce qui moi na commis kosala oyo euti na bongo na yemoko oyo papa tie lokolo mobeko azolanda lisusu te suka te nde il faut à tout ananamir. Alors na banza que démission ande kotunda et la qui était coalition na cash na FCC ezali. Wana ezali organisation politique. Mais ba institution pe ezali. Institution président de la République ezali.
gouvernement ezali, il faut hiérarchie na katuana mutu na mutu ato sa place na ye, ato sa pe muninga. Boni ministre akende kozwa ba avis ndeko Roger azaki pe ministre, nazaka pe ministre na bureau na yo au défier processus nzela ndenge esengeli makambo ekende yo sali ndenge na yo okomi avis na yo otindi par exemple na parlement ndenge toyokaki. Et ça le magate elingo lobake règlement na kati ya ndaku papa tia règlement papa elingo loba ba mikanda organiser gouvernement na fonctionnement nango. Alors toyebi ke question oza ko engager gouvernement mobimba, il faut chaque fois la discuter dans le conseil des ministres. Mais ceux qui ont triché au tindi na ndenge na yo, surtout na likambo oza ko énervé déjà bato ebele na libanda. Au moins dit que wana mwana monisinet ni akomi intenable, incontrôlable. Alors na banza loko la chef de l'État telemela kiango azui d'abord ba mesure provisoire ya kopixandeko ayana assister na ba gouvernement ye oli pe ba pesier ba ye botsemo ba vérifier au lieu aza la politique akanga munoko atalande nini okende asala ba démarche de coulisses ya bimina libanda yo moko yebi alobi ye mais tout ça. Alors que yé mais a d'expérience et gestion en boka. A vu que oyaye eza déjà na mikotozali na se à table. Na libandate ya ke bimisaye na poasabi yemei. Alors ce qui fait que le chef de l'État a tikalaki na position na ye a monique attaque aux justice et okende musikate mais sur le plan politique mbeba esi et salemi eza mbeba oye moko konzeraki neti mbeba moko ya monene kutu azaki gentil akope ko beta moi egogo moko ya makasi neti révocation mais aponi apesi chance à démissionner abima na honneur ndenga abima na honneur je pense que c'est tant mieux pour lui. Très bien. Mais kozonga la question na yo ezali ko la ke Congo eza na président. Très bien. Avant de penza na kati ya kiti na yaki président. Président de la République a accompli makambo lobaki na Londres na moni ba vidéo en ezongi mingi en disant que moto a kotambola olenge na ngai moko te bik rouge au sala musala tunda ka sende ne fait plus partie à gouvernement. La coalition aux ezali entre Kashina FCC ezali contre nature. Nde yangwana ozako mona oyebi epesaki nga motema pasi mingi. Tango zako mona ndeko na biso Shadari Emmanuel azako bima pona ko présenter ba konzi ya FCC au bazana gouvernement azako lobake ata Janine Mabunda za grand prêtre té pour une présidente de l'Assemblée nationale bazako diminuer le kola mwana moke oh tel c'est un prêtre té tozana prêtre moko atangi Joseph Kabila Kabange ezaleli wana nde ezalaki na makanisi na bango ya kolobake lokola tozali sikoyo na cadre ya Kashi FCC na coalition oyo biso toza na makasi tokobanda ko bousculer bato ya Kashi ti na tango tokoma na 2023 nde yango wana omonaki bazalaki ko armé ba ministre na bango po batosa mokonzi ya mboka te mokonzi ya mboka pe alobaki ke naza na biki rouge asombango na commerce awo biki rouge nde yango wana omoni tunda ameki po soki otali bien ponanga même premier ministre fallait démissionner ponanga soki nga nazaki parce que premier ministre azwaki courage voilà pour reprocher après une leçon après voilà à travers son porte-parole. Premier ministre, il fallait démissionner gouvernement et quoi Ilukamba. Pour la nini? Pour la raison mibale. Raison ya liboso. Il paraît que l'être wana tunda tindela kaye. Abataka yango. Il paraît que tunda atindela kaye mokanda oya tindaka na Assemblée nationale wana. O mokanda oyo ba traitaka yango te na conseil des ministres le la collègue ministre awuti koloba nyonso biso to salaka même ba arrêté ministériel il faut d'abord tout traiter yango na
na conseil des ministres ba pesio kitis nde oke ko signer nini. Mais comment yé akoki ko mukanda ya kotinda na institution mususu sans que a tuna avis ya conseil ya conseil des ministres nde yangwana na cadre wana nde ba mekaki nde sikoyo ndeko le petit poteau. Non, et petit poteau mais esengelaki ezala obele ndenge wana ndeko pe alobi ke akotaka kuna na ba circonstance kaka asi abimi na yepe asi abimi na fait c'est asi abimi na yepe oza suna FCC ndeko non azali susute pourquoi zo linga loba oh mais na tuni te papa bonga na komilobisa to yemonde naza koloba ke azali susute ozobimisa ye non azali susute poso ko tali kuna considération ya mutu ezate na baningo baza kuna na banzi que il est victime de ça aussi. Tout en étant professeur. Mais c'est un grand professeur. Au Ebina Congo, ce n'est pas que parce qu'il est là. Moi, j'ai travaillé avec Joseph Moudoumbi. Il était ministre de l'Intérieur. Moi, j'étais son vice-ministre. Tant que la révolution d'Abissoana. C'était un mouchi. C'était un type intelligent. J'ai travaillé avec Balamagé. On confondait, est-ce que Balamagé était mouchi ou bien il était... Donc, c'est pour vous dire tout simplement que pour l'instant, les amis du FCC doivent comprendre que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi protège Joseph Kabila et tous les Congolais militaires et civils qui ont des sanctions de la communauté internationale. Il les protège. Ça dit, s'il décide aujourd'hui de les livrer? S'il décide aujourd'hui de les lâcher, moi je ne suis pas tout à fait... Je ne suis pas d'accord que mes compatriotes, tout le monde a bango, bakendaka na biloko nete ya base pays, bakendaka na biloko ya nini wana. Na lingi ke bazala juger. Non, ata awa. Oyebi, poto lobeli makambo ya insécurité ya STT. Na kaiko koloba likamu mususu kubanda kuna. Na kaiko koloba kubanda kuna na nini na. Alors on laisse, s'il vous plaît, je vous propose un truc direct. On oublie un peu Malonda parce que Malonda, je ne sais pas si c'est encore important qu'on parle de Malonda. Je pense qu'il appartient au passé. Non, il n'appartient pas au passé à partir du moment où Bandeko Bazananzela. Alors, parler de Malonda, il parle de Malonda, vous terminez avec l'insécurité. Parce qu'avec incursion à bateau Bakoti, plus de 7 armées étrangères et Koti Namboka Nabiso, Bino Boza Makasi à Kolobela. On dit comme Malonda, 30 secondes, on passe directement. Il y a 30 secondes. Malonda. Ah, il y a Bandi. Pour Nangai. Jamais na Congo ndenge tozaboye. Il faut peuple, la base de la République. Et tel melelikamboke moto mon côté à koki ko utali susu na kan ya PPRD. Parce que nous avons vu malumal PPRD ne batuba proposa kaye. Leloyo mututu ayebi le méfait oyo ya résultat ya malumal. Total inde ko na biso ngoyi mulunda PPRD nde batu ba proposa kaye et puis na sako kamwa tango baza ko lobake o monseigneur Ambongo alobaki il ne faut pas que un muluba azalawana parce que tu sais que des muluba alors que nous avions à cette époque là ngoyi mulunda du Katanga et Joseph Kabila Kabange du Katanga ba betelaki lisolo ya ki tribalisme wana te donc biloko wana surtout et pas catholique parce que moi je suis catholique et ça peut s'engager pas si mingi na motema totiki ngoyi mulunda batutu ba et puis si manango akoma ikoloba ngoyi mulunda obosani a créé oya parti politique akoma ikoloba tokena ndekonanga o asali musala na ndekona biso Ronsard Malonda. Vous avez vu ce qui s'est passé et il est loyo est-ce que nanga ça peut ça résultat oyo ya nini ya élection bureau par bureau ndeko non pas ça excellence monsieur le ministre ayebi impact wana donc nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui moto oyo azali ko wuta oyo baza ko proposer et pas il y a FCC c'est pourquoi nga naza ko proposer boy tozana bato quand même en République démocratique du Congo il faut d'abord tout ça la réforme ya loi électorale avec l'audit ce qui to sali yango avec l'audit ne nga na proposé docteur Mukwege c'est un homme intègre ce que tu as na seni a kosala musala na proposé net que cardinal Laurent Mosengo Passigna c'est un politico religieux mututu ayebiye ne ngazali na proposé
professeur Chibangu Chichiku, vous que vous connaissez, c'est un homme intègre. Pourquoi pas Mabi Moulumba aussi. So ba tshela bino mwana nsemi ngai boyoka. Wendeko. Tshela bino kaka na seni. Ngai na kota mingi polémique na o etali Ronsarte. Na kata na mukuse. Na banza équipe ya Nanga etiki ba stigmate belé na ba politique congolais. Ngai moko wana zali victime, il y a des ordres électoral au bango moko ba créaki. Et utolo ba ndeko ministre Roger Lumbalawa ba résultat bureau par bureau ba bengi ango compilation des résultats. Compilation à résultats ba esale maté. Donc ba sala ba liste bo elingela ki bango ba tumisa tumine sur ba directive baza kozwa e uti na ba salo songolo soki balingi sango te po mandefu komi pembe makasi atozwaki 1000%. Ba mususu ba proclamer bango awa na ba résultat moko inouï oya kozipa matoi. Donc oyoka mutu azui 500 000 voix. N'est-ce pas électeur bazaki 1000 électeurs mais azui 500 000 voix. Mususu kutu a posé une candidature na ye na bureau te. Alors ngai kombo na ye eko bima wapi na nini na bandu tete na seni na bandu alors oyebi dossier wana biso bato kende ki contentieux électoral na tribunal moko te ezala na conseil d'état ezala na cour constitutionnelle seni atikali koya na bulletin po ba comparer na oyo bato bazwaki par batemoin na bangote. Donc au-delà étiquetage ya Ronsard aza mwana na biso ya solo aza mwana mayele ya solo ayebi la technique sur le processus électoral ayebi loi électorale a commis expert na kati ya makambo wana mais du fait que a salaki parti ya ba oyo ba bebi simboka ba créer biso parlement ona kobenga bunker de la pègre. Bunker de la pègre. C'est-à-dire, basali mabenyoso, balobi pona tobika, bakanga bisote, tokende komiti na bunker, de ce que mutumoko tako fongo la porte, tokozala en sécurité. Basali liste na bango, ba mitie ba député, ba mitie ba sénateur. Alors, nalikambo wana, mutunyoso a contribué pona ko tonga bunker wana. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fini. On n'a plus le temps, on a fini. J'aurais souhaité qu'on dise même un mot sur l'insécurité, mais le temps nous est imparti. Soit il faudra... Très bien, très bien. Très bien. Nandimi Tozunga. Tolongoli déjà ba divergence sur les ala qui autour de Bashi, Bamouchi, ça on a déjà fini. C'est mon frère. Je pense qu'on va revenir. Il n'y a pas de problème de Bashi ici. On va les revenir. Bashi sont congolais. Les Bashi c'est un peuple commerçant. Très bien. Partout. Et le Rwanda n'a pas de portion de terre au Congo. Non, jamais. Très bien, merci beaucoup. Ça, c'est bien noté. Donc, on va revenir avec les deux invités pour parler de la guerre où ils ont salama, insécurité zorénie, na djougou na minitoyo, na ituri, batu bazako kufa, vous n'avez pas l'idée. Na itombwe batu bazako kufa, so okei, même à wakaka na likasi awa, bakatakatanga babundi na FARDC na week-end na bombe. Donc, so okei côté Angola wana na frontière, ya Angola na République démocratique du Congo bitumbe bundi lisusu. Même na Kamako, je parle ici sous contrôle yandekolanga na pesi mbote, Papa Chim azana Kamako place wana pesi mbote. Insécurité za partout. Au juste tozo lukanini tozala ba distraction ya Ronsara mais bato mboka ezokende bokovanda bomboka ezokende armée wana étrangère ezokota Zambie Tanganyika partout là toza koyebate donc on va mais bitumba esuka na Ronsara te esuka na Ronsara te bitumba esuka na destruction ya bunker voilà parlement il faut le dissoudre absolument très bien merci beaucoup mais sango oyebi ke na bijombo kuna na minembwe baza kotonga aéroport. Irigama, il faut que tout ça, l'émission cette semaine ici, cas pour l'insécurité. Irigama, on va revenir. Alors, bon, sur la politique, je reviens pour vous dire que Tozo qui est sur terrain. Pour la Colanda Pignon, sur ça, la marche à la Mouka. Bon, on a suite à la image dans les heures qui suivent. À 19h d'ailleurs, parce que Tozo en la direct. Et puis, Bobo Salate, que Lobby Natongo, les débats vont revenir. Dans la soirée, dossier Mukuna.
Finalement, les avocats de Chibola nous ont saisi, baza obligé balega. Donc Chibola yemo kwa kolega lobby mardi. Mami Chibola pour la première fois, tokoya ko solo na en direct wa na ebité so ekozala pardon en direct, na ebité so ko revenir. Mais beaucoup na Chibola, beaucoup yeba est-ce que c'est mamouanye zala na nzambi wanyu bien mamouanye. Beaucoup yeba on va lobby. On a fini, on se retrouve dans la soirée. Botala baningane bazomba. En image, tombola mabo. Univers Service, en partenariat avec les universités Gomel, Surprise Elf et CSU, organise un test de bourse d'études pour 6 pays, dont le Canada, Chypre, l'Ukraine, la Tunisie, la Turquie et la Biélorussie, qui aura lieu le 27 septembre 2020 à l'Université protestante au Congo IPC en sigle à partir de 11h. Pour y participer, appelez-nous au 081 15 75 330 081 15 75 330 ou au 089 240 66 et 64 089 240 66 et 64. Hâtez-vous car les places sont limitées. Tokoti misa ya lingala elongo na bikolo na mindele tozala mosala kasi tokoti misa tolobi blanc plus blanc que neige, blanc plus blanc que neige, lavé dans les sangs de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Tobeti maboko. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Bana Kinshasa topesi bino lisusu mbote ezali ngai ndeko na bino Ben Lobich ya Cyber Café Ben Lobich na ye lisusu kopesa vraiment ba félicitations ebele na bandeko nyonso basalaki biso confiance bao baparticipaki na programme ya DV Loterie 2021 na ba bureau na biso na yebi ete bozwi ebele tozali na contact na bino na yebi lisusu kopesa félicitations pe merci na bandeko nyonso ya diaspora o bazali na Uganda, na Rwanda, Tunisie, Afrique du Sud, France, Belgique, Grande-Bretagne, pour la biso confiance, batindela biso ba photo na bango na WhatsApp pour te faire participer bango na programme ya DV Loterie 2021. Bango pe bazui ebele, je crois que tous en contact pe na bango. Pe tozali lisusu ko senga na bandeko nyonso o ba participer ka na DV Loterie 2020 ata obeta ki pa na biso te mais ozali gagnant ya DV Loterie 2020. Ozali na ba difficulté financière to aussi ozwaki visa mais mbongo ya billet ezali te yaka kaka na lombango en face ya Hôtel Phoenix bureau na biso ezali wana okozwa lisungi na yo pe tozali ko rappeler na bandeko nyonso o bazali de par le monde na Kinshasa mais bazali na posa ya koya na États-Unis pour visiter États-Unis koya na cadre touristique koya na cadre des affaires na cadre des études bazali le bienvenu dans ba bureau na biso pona osunga bango na ba procédure nyonso topesi bino merci. Merci et merci encore. Par résultat à DV Loterie 2021 et Cybercafé Ben Lobich, spécialiste en immigration américaine, Oyo et Zoami en Facia Hôtel Phoenix na bon marché, Galerie Igoton Zambi à Lemba, Pena Apocalypse Vende na Masina. Bisonyo so Oyo to beta kito ya pona ba résultat, ya solo prise en charge et Zali. Cybercafé Ben Lobich, spécialiste en immigration américaine. Yaka Nzambe tobeleli nkolo po ete ozali esengo oyo ezalaka te katikati na mitema ya baye batalelaka yo nkolo yango wana Nzambe tobeleli yo Yesu okita na mboka na biso yaka nkolo kita nkolo okonza katikati na mitema na biso Nzambe tozali na posa ya kimia na ya kati Sokyoto Yesu
te yesu na libososo tobeleli yo tata kitankolo salela biso nkolo na yo pesa biso kimia na yo nzambe. Merci Seigneur. Viens Esprit de Dieu, viens Emmanuel, règne au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, nous ne voulons que toi Seigneur, de nous-mêmes.